Mukili Makambu, Ora Mukili Makambu. Mukili Makambu, Bafricains, ce sont les sorciers, véritables sorciers. Appel service critère. Marié, Bazoya, Aya mariage, à sali malaise, à sali crise, à koufi sur place. Banana bota, banana musala, on a mona mamote, mona moi so ya koufi. À peine Bazoya, Lanzela, ni accident, a eu étouffement. Avant coma, Yorita, avant coma feti. À peine mariage, yango badina surtout ba mo pantana. Tala déjà mise en place normal service chrétien yango yo. Mariage bazoya service chrétien yango yo. Yango cérémonie yango yo. Comme on est rita, bazo mo kangisa bakiti. A kufi ne bazoya. Asali malaise, c'est pas normal et tikana ko sala maté. Mon bino ba congolais. Mon ki ndoka ba congolais ne monali, ndoka ba africain ne monali. Obala problème, obala des problèmes. Si go finalement to vivre ndeni. Botia la bino mo Mukili Makambu. Mwana mo balo wa kozana choc ndeni na zana ngo. Voilà, bonjour très chers internet, que vous aurez toujours belé pour notre la chaîne Nabino Basse Média Télévision. Merci. Na nzambe mokel na nyonso soki nzambe tendenga Nabino to kutente na mukula lelo. Merci beaucoup na prophète Orlé Madilungoma. Merci beaucoup na toute la famille Nouvelle Dieu Tamour. Merci beaucoup na maman Mado, maman privée. Merci beaucoup. Merci beaucoup na sing Nabino pour s'abonner massivement. Si votre chaîne s'abonner, partager, commenter, bien mingi pour la chaîne Nabiso. Merci beaucoup. Et bien vous aurez toujours et belé pour la Biso. Les lots de Libino, Sangomoko ya Passi et Pessibiso Mawa. Tout Kayango Nando pour Ti. Mukili Makambu, Ora Mukili Makambu. Mukili Makambu, Bafricains, ce sont les sorciers, véritables sorciers. Appel service chrétien. Marié, Bazoya, Aya mariage, à sali malaise, à sali crise, à koufi sur place. Banana bota, banana musala, on a mona mamote, mona moi so ya koufi. À peine Bazoya, Lanzela, ni accident, a eu étouffement. Avant coma, Yorita, avant coma feti. À peine mariage, yango badina surtout ba mo pantana. Tala déjà mise en place normal service chrétien yango yo. Mariage bazoya service chrétien yango yo. Yango cérémonie yango yo. Comme on est rita, bazo mo kangisa bakiti. A kufi ne bazoya asali malaise, c'est pas normal et tikana ko sala maté. Mon bino ba congolais. Moi ki ndoka ba congolais ne monali, ndoka ba africain ne monali. Obala problème, obala des problèmes. Si go finalement to vivre ndeni. Botia la bino mo Mukili Makambu. Mwana mo balo wa kozana choc ndeni na zana ngo. À peine mariage mise en place yango yo. Vraiment bandeko nanga eza pasi. Na wata ba image na wata yo s'abonner, commenter. Ko sanga malon mingi. Na wata ba image kasiko, na wata ngo no sana régime et ko Christ biso et tel biso image wana. Et ya pourquoi bon? So ba senté moi na problème. Ba ye ko bala moi na problème. Ba papa, ba maman. Trobaka à part nzambe likolo, bino ne boza nzambe si na mabili. Po muto libanda azwa
nzela ya kosala mwana na yo mabe ndeti ya boye il faut yo parent nde opesa nzela to yo nde ofongola porte kotala fete ya boye so bobike tolandela yango toluka cameraman oyo afilmaki oyo azwaki charge ya image oyo to ouverture oyo ebandeli ntina suka tokozanga komona te ke na remise à dot bamatalana emo bosongolo ezanga ete soit batata mwasi soit banoko bokomona mpena ke makambo ezanga ete so tobi ke likolo ya soulier to osengaki panneau bayeli o groupe to osengaki awa lokola eloba yango mama na nga moko songola bi bacongolais tokomi kolekisa mayele na badot ya bana ezalaka foulard elo ekomaka belo ya milai bakonga osenga na baargent pure ya minene sikoyo so tobike na place ya groupe to place ya panneau osengi panneau ya monene ondenge obandaki kozala mpena ke ozalaki na mbongo osima panneau te na vino mobimba soki mwana entela bali na osenga panneau tala panneau ya monene osenga na babatterie ya baantenne na place ya panneau bapesi yo groupe yango olela mwana na place soki ya marke maputa nini bapesi yo bamama babengaka baswaswa wana yango olela mwana moninga otala ta ebela mbongo te o mwa mobali wana abimisi mpona koorganize cérémonie wana me andimi aya ahonore famille na bino mpe na suka nango yango oyo bino bofuti ye oyo babanaki kindokisali te lipa mwamba ileki yango na gu yango oyo tomona bozolekisa mayele na bafeti ya bana pourkui balobaka bien eza mariage coutumière mais babiloko bino bokoma kosenga soki tobi tozonga na coutume babiloko wana ezalaka te mariage coutumière babiloko oyo esengamaka na coutume yango te bino bokoma kosenga boke esenga biso écran plasma 55 pouces na biso bozodétermine mpe bien 55 pouces donc bino banda mokili banda bosoma na bino tv ya monene bongo te bozalaka bamariage mpo bosenga babiloko wana yango wana bandeko na ngai totalaka mpe esika nini na kosambela nakete ke nakondane paster na ye mpe non mais totalaka bisika nini ya kosambela napesi bana batata nyonso mbote namoni Dr Timba namoni mama sakusandra namoni boza telme ebele il faut kosambelaka na église ya molimo mais faut kozala mwana nyonso ntango tozovivre na vie ntango tokenda kosesa baexamen na hôpital il faut mpe kozalaka na église moko bongo balandaka soin ya nzoto na yo soki azalaki mwana molimo makambo elingaki ekomela ye te la famille tolanda église mpona influence te mpona karo te nini te bandeko na ngai makambo aboye moko tozokende wapi nontelanga baimage baimage nango bongo tozonga na plateau à suivre.
Mukili Makambu. Ora Mukili Makambu. Mukili Makambu. Africains, ce sont les sorciers, véritables sorciers. Appel service quêteur. Marié, bazoya, aya mariage, asali malaise, asali crise, à koufi sur place. Banana bota, banana musala, on a mona mamote, mona moi so ya koufi. À peine bazoya lanzela, ni accident, a étouffement. Avant coma, ye yorita. Avant coma feti. À peine mariage, yango badina surtout ba pantana. Tala déjà mise en place normal, service chrétien yango yo. Mariage bazoya, service chrétien yango yo. Yango cérémonie yango yo. Comme on est rita, bazoya kanisa bakiti. A koufi ne bazoya. Asali malaise, c'est pas normal et tika na ko sala maté. Moni bino ba congolais. Moi qui ne sais pas congolais, ne sais pas africain, on a problème, on a des problèmes. Si finalement, on vit en Nénin. Bon, tu as la binomo Mukili Makambu. Moi, mon palo a rosé un choc en Nénin à Zanango. À peine mariage mis en place en Goyo. Yango, biloko ngwana. Je suis le chef cuisinier, mais dans la scène et salami. Dans la scène et salami, à plein mariage, bazoya mariage, à qui m'a laissé dans Mutuka. C'est pas normal. Jamais vu. Voilà, merci beaucoup à la patronne, maman sociale, maman maman sur l'arabien. Oh, merci beaucoup na ba cette nouvelle date amour. Merci beaucoup na baboni na nyonso yo o telabi so ya s'abonner. S'abonner pour écouter la yo et le mon côté ya s'abonner, tika moi j'aime, tika commentaire. Merci beaucoup na maman Tete Tsanga, merci beaucoup na maman Kouloutelista, merci beaucoup za tellement belle. Toi tu que la bail mange. Tu la pek c'est bloc on est ya boyi. Ce que ba bloc na ba nani ba olé. Vraiment ils a pas si. Merci na baboni na biso nyonso tout bozaki wane belé. Pour notre biso, merci pour la confiance et fidélité. Merci na yo au pesenga de toi na yo. Topena miso pour notre la paix ko yo kangai. Merci beaucoup. Bozaki wane belé tika ete ndama lola azangate na kopambola bino. Merci beaucoup na visionnaire Orlé Madilongoma. Merci beaucoup. Bozaki tellement belé. Ciao. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous allez décider. Je vous rassure que vous allez décider. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement, et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande komo na Yesu, sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.